eloko mona betaka ngo te na bomba ngo mais lelo na bimisa vérité ane gia za pe na sale comportement et na concert moto beta bafuta biso gia bwaka mbongo mbata pa Vasco ye pe na ko finga ba musicien ma beta kudu ba musicien pe bambata ya iluskuta silika ne pesa mwa boswana azokisanga makasi makasi orchestre ne zokisanga pena na yebise kenga na sala musala moko na misala mibale te donc nde naza na sala musala na podium ya mbetu na osala te pona yaki ya musala ya podium baloba na ngango na podium bakitanga pe na podium na obina pe no yoka sentiment dans ce côté mais baye bate we poza bikita parce que nga na yebise ki binoge voyage Angola na futaka te mutu na mutu ifwa sala nini abeta mutu na ye wana otinda biso c'est que tout ça inumba ngana na machine te na gena saleli oyo saline logo te na zimbo na kabona jamais et l'autre beba na Vasco yango wana na yo benga ve Vasco nga ve Vasco valise nanga moko e mona na te peut-être koti na biloko no tatuinga bien otanga secrétaire ya biloko la bino seke bungi poto kengela ko siko valise ka ezana na mbongo nanga na biloko nanga valise bungi après 2 semaines valise nanga uta pa marka ouz eye ba yo kotikela nga valise tellement a déclaré que ma casse n'a bien robine li sous te pour côté na ba papa so pas habité pas donc c'est nga passeport nanga parce que nga mom na passeport nanga mes condoléances sikana ye nenga obeta concert mama if love is crazy love is funny Ozana mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba via ba kenda partout ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalina tension sisili bilonyo sebandasa nanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na konoloba na ye ko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda to réponse na zaka ba régie na raison mo kezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na zu mukanda na zu pe musala donc on a témoigner moni na nzamba ya ozana wa sai na bomo na nga to kama nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Bien balandi ya émission tala lelo na ebike boza partout bozo tala biso à travers émission la bino tala lelo. Eza bino les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botala tala lelo tozombi bongo na ndeko na biso et puis danseuse Nikia auto konato soné boba mingi obobagité à travers ye. Quant à moi je tiens à remercier toute équipe na biso mobimba na moni bongo Peggy laptop et pourquoi pas na réalisateur na biso oba bengi na kombo ya Olivier na big bozubiso partout dans le monde. Donc bozozwa émission la bino tala lelo to bagito solo la nande ko na biso dans ces Nikia mbote maman mbote papa bonne santé nangolo santé nangolo au moins déjà naza en forme aux en forme neni makambu famille en famille kimia par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Ozali bongo danseuse. Pourquoi pour un homme au salon qui danseuse? Musala na ponango. Nazara majorette. Pour na kota na place où na yo nazara majorette. Nazara majorette n'existe. Donc à part aux majorette, na bande ko bina kanga moko. Donc moi pina rabina na bina na veni. Ne na ya partie église et ko sala ke
base biso lokola ba majorité église ba fille d'honneur église donc à partir à wana nde na ki ko solliciter Coca-Cola et banda ko répéter mingi na mardi à partir wana nde pesa nga siko kuya mamunyoso ko na fungwa mananyoso nikia mamunyoso ofungwa mandenge ko fungwa mais avant to banda émission na biso je tiens à remercier Willy Moucheni code mondial je le confirme code ya mboka Willy Moucheni. Merci beaucoup na yo, merci beaucoup na Alex Fumous hymne national. Merci beaucoup na gouverneur ya ville ya Kinshasa Ngobila, merci beaucoup na Jean Bosco o akomi bongo commissaire provincial à la police ya ville ya Kinshasa. Merci beaucoup na commissaire général ya district ya Moamba, mon colonel Freddy Lifenge, merci beaucoup na Bijou Massinga la carte qui gagne. Merci beaucoup na Violette Dinganga wana na Belgique bongo Violette Dinganga. Gauthier Mascotte na Londres et puis Batubaza tellement ébélé et pourquoi pas à Ambrose States contribuer pour na Mbanda Nayo Ambrose States contribuer pour na Mbanda Nayo donc Bambote Nayo Ambrose States maman la biso Jonas Bienda les nécessaires Jonas Bienda les nécessaires na PC pas biso courtoisie routière ezalaka il vit pas pe na PC Bambote na PC Mbote na batutu tango bandaki musaki dans saison on orchestre ni bandaki na ngwe o essayer bani orchestre na bandaki na ngwe bani bona bandé na percussion molokai papa wema oui ayaki na percussion molokai bo ba permettre ngate na kota donc mutasela nga lettre pona ya percussion molokai les oncle nanga oncle nanga oncle nanga Jean Kindedi les mutatina nga parti na ye azaki na camarade na azaki master ya papa Wemba ndé asaki lettre ya PCN ndé na bando bina na percussion. Vous savez combien de temps pour na percussion papa Wemba percussion moko na wumelaki. Ça combien de temps? Na wumete na yebiside me na wumela. Mais tant au kota à l'époque ba danseuse ni bazaki wana à l'époque. Na kuta da ba fiot bazalaki ba nyonyo bazalaki. Biso to yaki kaka percussion moko. Donc to zaki na kombote. Bazaki ba fiot ba nyonyo biso de percussion moko. OK. De ton mona équipe ya Wenge Opération Dragon. Donc to yaki percussion molokai. Silinde lambi a récupéré biso à celle biso ba vijana. Vijana. Oh lambi vijana Britandela. Biso yaki na ba vijana. Et puis wana oyako kende su wapi? Wana ton la longwende na osala test na Victoria na Dream Team. Quand Victoria et Kabwani. Dream Team o maki ba Guy Moller ba souhaiter les biso mi ton na yo tango la TV na ki osala test. Dans la salle test kestaka yoka ki mona moko boye. Azobi na makasi donc outi na Victoria et outi na Dream Team quoi. Ndé kestaka tinda ki papa moko vieux zizi. Les zizi na zaiki ba benga ba parolier parolier Victoria. Robenge parolier robenge chansonnier. Oui. Donc yende mutatinda ki ya lukanga. Après tango koti wana ndé oyako okende na orchestre Jet Set ya Ferre Gola. Okota kuna neni? Ferre Gola là na la muki 2014 2014 entre 2014 2015 donc la na muki en janvier de 4 bon na biloka na 20 000 po tant to vanda ki kester azaki na poto azaki malade so na moni ke ko vanda na muta munene so na vandi trop na koma kilo il faut na luko orchestre mon na travail nde na lali na loti ka te lo pe na okende kuna pona eba komba orchestre te na eba orchestre Ferre Gola komba orchestre te na eba komba orchestre te na eba orchestre Ferre Gola. Bon continue non ndozonga na côté wana simana nde na yo kende na sali test on peut na sali test simbi na ngoba ngapa ba compliqué ngate dans na sali test lelo ba benga après 2 jours 3 jours na yo banda rep donc na kenda te go ba kenda na ba complication te pour musa na ngeza tika beta biso to yebi lelo bino ba danseuse bokoma na bino mona ke oyebi da yake okendo sa test mais deuxième test mso ezali ya tindika chakal mais bo yebi ngo teke no ba deuxième test ezala ko linga to lo ba okaka oyebi ke donc ça dit que ato bini mabe moza assurer plus que assurer sa sonance oyebi ke toujours dans na ra toujours ko to pene ya kolala na tatami na lala te mais ngala ya kande na musala ngala ya kana musala ngapenda ko tatami toujours bonde to yoka tango bige no lala tatami te bonde to yoka ke ba danseuse muso mona ba déclaration ba danseuse et bien ba sala ke ba orchestre presque nyonso sur 100% 98% ba lali sa ba danseuse na tatami na ebite ngapenda na tikala te ona obombaka pona
Niki atika ba biloko wana ozobombanga par rapport à personnalité. Ngai natikala nanga koleka te mais babenganga info simba te. Mais natikala koleka te. Natikala koleka te la wana te oui. Abenga ki ono ndeni. Te babenganga benda. Ezali ndeni. Ezali par téléphone bezaki après danser après na répétition to ezaki. Nga par téléphone te ezaki benda ke solo la bien pour ba solo lelo bien. Donc loka na solo la ki bien te ba ko solo la pe bien te. Kenda bon. Ezaki ya ndenge ya jeton to ezaki en vendre d'abord. Ezaki ya jeton, ezaki ne. Parce que yo kende na on entend comprendre qui o expliquer qui au mona ki muta ko expliquer te to ezaki ne. Na yebise ke nga na sala musala moko na misala mibale te. Donc nde naza na sala musala na podium ya mbetu na osala te pona yaki ya musala ya podium. Babenga nga impoli. Yo na ki soki Victoria na awa, eza Victoria te eza wenge. On kenda na ngobo. Donc na kata jet set na bat botali biso le misota lelo. To yambeli bino nikia danseuse na bino du moment où abine ça et puis à sala pe d'espoir na makambo so to beta masolo to ngato solo là parce que masolo belé auto so na ye tango lobi ke babenga ki yo ndo boya ki par rapport ya soni to banga ki nini to baki nini to nini sala ki de façon que o boya o résister to après ko kenda ki msupe bat batali biso baza pe bamusupe bakolo bapeke ne so kenda ki no mais na TV o résister na oka na loba ngo na continuer ko loba on pe eloko ane ko kimaka jamais na moto na loba ngo ezali na moment nini oyo na kati ya jet babenga ki oke no solo la so solo li te ba fantasme so so te mais baloba na ngo na podium ba kitanga pe na podium na obina pe no yoka sentiment dans ce côté mais ba yeba te we poza bikita eloko ngo kito yeba te poza bikita sali nini zela non maman ça dit que ezalaki te ke ovandaki na ndako babeti 12 ke o mata podium te batike lo accès au mati sentiment likolo liboko moko yebena poza bikita na sali nini na continuer poza lo bikita na baluki na kiti otate avant ki totala ki prince niye otala ki prince nani oyo yaki kobeta wana lipeke ezalaki nani kunzado prince créateur marka uze po bango tukuna bato na batresi elesa po bango tu bato na ngai kiti sanga maître Tiobo maître Tibo maître Tibo abeti na lipeka ayebisi yo prince abikita pona yo réseau ezalaki nini na bato batali biso mais na yebeno eloko yango na kiti te eloko babe na kiti na miskiti na respect na mikiti okiti et puis tango yo vanda sikoyo tango sikoyo na yo vanda nde na yo comprendre eloko mo ezalaki yo na tellement na boya yango komo bakomo betanga ba 12 est-ce que ezalaki par message to président moko ne mta yaki komona yo ke ye moko mta solo ke ye yaki te yaki na mutu nda yaki ebisike pesa lobi to kusana nini to kenda bongo ado président tindaki bureau na ye atindi bureau alobi ke note na ebisi oka ke na lobi déjà ke ezalaki dans na sima ya mutu sur le temps yo boyaki et après to betana du solo na kati ya réalité o toza nango biso yo ebike na orchestre ozalaki monde lelo toza lelo to célébrer festival eza na Matenge il y a 7 ans il y a disparition ya papa Wema oyo po lekaki po epesaki ope mo maîtrise ya mamebele et lelo ope orchestre jet set oyo lobi ke oyebaka kombo nango te ti lelo ekufeli artiste musicien Guy Digital Gola digital oyo mpe azalaki bozalaki po travailler na ndenge moko ba réalité ezalaki na ndenge nini nde bozalaki na ensemble avant tokóma na biso na moment oyo ya atiki biso. Bon, Guy Gola c'est un bon vieux mais c'est un mauvais vieux. Oh azalaki bien azalaki mpe mabe mandeni azalaki bien azalaki mpe mabe azalaki mabe na ndenge nini azalaki mabe ndenge nini comportement na ezalaki ndenge nini comportement na ye azalaki ba sale comportement quoi donc un moko kozala na bino bien mais un moko bandi ba bêtise ba biloko moko bongo bongo mais alaki vie na banda ko sepene makasi parce que pas ndaki ko sepene na makasi ne bine nanga na kimosa mbete mais ne bine nanga donc azalaki so na mati na podium so avant ki fois telema amata na podium ouais amata na podium matanga ngande na obina parce que ya no benga nikete ya no benga makunza mati mama engona na biso mama makunza donc azalaki so na mati mpenza ko mpona mipesa kombo la pétasse donc so na mati donc nayoka mutu te onokata forme anokata nyonso okati forme lelo sala yango te mais okata forme nde osepelisa bato ouais nando osepelisa bato te ezaki oyene nini il faut ça elomo osepelisa public président ya orchestre jet pa ndo osepela nango ando osepela na makasa bando obamba kutu basan obamba basan oh na bando ozwako alors bamba basaibo siko par rapport ya
il y a Gigola tango lobi qui côté mususu alors se comporter moi genre ils ont za ndenge nini genre na ndenge nini pendant senga tatami ou soit il pesa ki so bobeti conseil mbongo yemta na okanga yango to ezalaki nini pour batma me comprendre gia bana okanga mbongo te mais gia zaki neni so boke conseil ndeti bo futie ya bana oseka bato mo enveloppe langa yango mo la bandi oseka bato so fungola nga mo epona ebike na concert mo to beta to ina obeta so na mboka so na masi so wapi to ina obeta bafuta biso gia bwaka mbongo abwambo bon gia bwaka mbongo mo bafute eza mukie abwaka mbongo mbata pa Vasco oh abeta Vasco mabia oui na kati ya voiture to wana voyage to zonga wana sikoyo bembe ya président nanga King Kester Emenea wana batsango na palais du peuple na ebimité donc ebima lobi biso to zonga toza na nzela gia beta batu bambata oh abeta banana bambata wabeta Vasco mbata na misem so bazaka na azozo bambata ya iluskuta silika ne pesa mwa boswana na garçon mwa bande ko beta mwa sente wana bozo comprendre toujours toujours na invité na biso toujours ngato so wana ye boyeba mingo boyeba kité à travers ye parce que ye pas sali musala ya malamu pe ya makasi na mboka na biso puis na musique congolaise a participer azali parmi ba danseuses oyo soki toza ko honorer pe ba danseuses to tchara bango pe na kati yango moni il faut to ya ko luka bango tende fo ba luka biso photo luka bango to so na bango boyeba mingi o boyeba kité à travers ye ama so tango beti solo bi ke le fait Gigola atako se pena mbongo te moi gifler baninga ils ont sala yo nene boy nga na part nange bando sangelo te pona ebike za mamu na bango donc nga nazali na musala nanga nga mamu na bango bando sangelo te parce que etali ngate nga eloko etali ngeza oyanga ona eki na kati orchestre quoi bando basé na oyanga nini ezalaki à la base o esalaki ke olongwa na jet set ya Ferregola amo siko seki emonia Yves ligambalo bezate omoni eloko wana na mais oui na sekango bona mona ngo do eza histoire mona on va gérer c'est baba acte se pose makana sous sa provenance nango nini ezalaki à la base ya départ na yo na jet set ya Ferregola oyo lobi ti lelo oyebaka kombo ya orchestre wana te mais oui oyeba ngo te ndenge na yeba ngo te parce que nazaka na idée te un jour na obina kuna na yeba kende na Victoria. Donc un jour, on s'est retrouvé sur la poto pour la Victoria. Mais on a noté qu'un jour, on s'est retrouvé na poto pour la nini. Oluka combo. Mais oui, non, c'est solo, je te jure, on a pas combo et orchestre wana te. Na banda ko bina kuna na yebi ba reconnaissance. Oui, na zaka reconnaissance makasi pona ye parce que ma etanga avion. Pona ye Ferregola. Oui, pona ye Ferregola. Oui, na reconnaissance makasi. Mais que quand on a pena bonne, tu vas dire faire, je te jure, on va l'eau quand on a yé barangote. Na kota na orchestre on a nazo yibina, il faut yé banzembo mais na obeta munoko. Na yebi angote parce que Victor e kotanga trop. E kotanga benda trop. On reconnaître atababi balobi oza reconnaissance te, oza reconnaître mutu akufa tika biso mais faire recherche de poulo azana bon moti lelo. On reconnaître traiter la banzembo Victor e kototo. Na ko sa ote. Ngape na banzembo faire na yebina ngango pete. So na oyembelo mobima te na yeba ka MC bande na kati. Tina suka na okoma te. Nini oyebika komona yo na bato baotala biso apparemment ndioza na oyo bébé français wa TikTok wa lobaka botika keto nini oza nango. Nazalaka na keto te parce que orchestre nga na bande za wana te. Na bandi wana te. Na ko sape keto mususu na viva la musique parce que na leka pe kuna ton banda ko sa liste batu ba ke poto nazalaka pe oui na ko sala musumu te ma pona bongo parce que so tenga la Victoria na kota ba ambassade na ke ba nini fo na kende voyage ya nini voyage ni Olympia to ba zoebela bakendaka te ya nini ya te zoebela kendaka na carcel ya tata kota kana c'est ni te Olympia o ba uto ko beta deuxième tour ba kendaka nga na kota ambassade nga moko donc tozala na kuta ba danseuse ebele mais nga na kota ambassade nga moko yebi ka ba jango ndezala elongi no ba bongoli ekebo ensali boy oui yango lo na rata poto mais lelo na ko se retrouver na ba kinité mais si ko pa na ye na pesa ke merci parce que amontsanga Kina Faso amontinga Angola na nzela makolo ya avion te ba oui Angola nzela makolo ndenge nzela pene ya mutuka yi na mona
namona Angola namona Angola mais na famille munene na Angola namona Angola OK ta participer à ces jours bablo nyonso na compte affaire Ebola bablo ko biso to komi na Angola to komi na Angola dans le cas peut ebi ba mamba kuna te fait passer la biso ba papier mon peut permettre que ba séjour na bino ya otambola oui to koma kuna ba pesi ba nyonso ba papier otambola menga Vasco boye no opianga papier to komi to ke otala président po ba benga ki biso to tala faire place azalaki poto leka en émission ndabando poser biso ba question bino bosi ba papier mino tenga binga na zui papier te mena dès dans ces jours na papier bango ba papier otambola pour permettre bango ba tambola nga na zui te tuni Vasco peso te point nga bina ebita bengi Vasco bando finga Vasco pesi papier n'était point ni parce que nga na seki bino ge voyage Angola na futaka te mutu na mutu ifwa sala nini abeta mutu na ye kwa yebi kaza na ndeko na ye akende pas mais je OK c'est bien le roi jet set a fait biloko bisala biso ba biloko beta na télévision boye mais non beta te non loba ngai réalité nga na leka nango parce que muta beta loko eleki nango on a leki nango te no loba te non loba te ye moko faire egola lobi ke oui nga na futaka te mutu na mutu oui mais ça soko za na ndeko na yo okoki kokende 2 jours 3 jours alors ben biso bongo yango papier ne permettra ki keton na zi papier wana luka na tata mosi ngada na ba petit frère na ngaba za kuna na famille za kuna na zi papier na sengi penzela bana bima na senga nzela pa Vasco ngana ke kotala tata mosi nga ça va problème ezate benga bande kono ba yo sopona ebimboka te na bengi pe na district ozapi boya bozwanga ba petit na ngaba ye bazwinga donc parler quand tu mama to mi ke continuer bongo producteur o abengisaki hotel ezalaki te tous beta lisolo kaka penser qui aux sous ta jet set ya faire tout ça qu'on va en hôtel oui tout ça qui en hôtel mais ce qu'on hôtel on a samino ke mutu na mutu il faut aluka OK mutu il faut aluka parce que to ye to emboka to ebinini te to ebinani te to ebite to bandela wapi na gauche na droite to bandela te mais ce qu'on tanga bisimino ke awa mutu na mutu il faut sani aluka wana otinda biso c'est que to ça inumba mais lo nga na comprendre que famille ngeza na sani na tie mutu pa famille nga na kendaki na lali na lali na yebi na ba orchestre mususu Yves bakanga ba danseuse ça dit ko kanga c'est trop dit mais ko sécuriser ba danseuse oto yebi ke misia ko kene tambola na esa makamnyo so tant ba otika bongo yo moko na yebite ozwaki l'impression o mona ki onde non mona onde ni te non mona ka normal parce que mudabi na bino ke awa so ko za na famille ke otala manga na zwaki na yebi ke famille na ngeza na ke otala famille na mettons na ki ta famille lo on a betara ngote na bomba ngo mais lelo na bimisa vérité na bomba ngo nga na kei ko kene na kei na ke pa tata mosinanga na ke na tali bande ko nga esili concert moko to betaki concert na concert to betaka bon mutu mo amona nga na concert wa asepela na nga na concert wa ouais asepela na nga na concert wana ndeka zakali solo parce que c'est li solo sili na zongi parce que kanga malanga na pia mbongo nga na yena na singa na elo pio tenga na marchandise note rapport à muto sepela na oui nga na marchandise note Vasco Mabiala oui na marchandise note nazwa na kenga na kena sena usi musana nga na zongi nazwa mbongo nga na tokabo elo nga to bebana na Vasco yango wana c'est comme kaya ayina nga komi ke ona fingi fere na sali boye lelo sko na fungola ngo penda bien deuxième tour mutu wana zonga lisusu parce que amona ka ya ye ya komona na zongi su deuxième tour place na kendaka na ye na mbongo kozonga na zongi na mbongo Vasco botelanga mama na compréhension enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire
ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya vrai oui allez la vue oui okende bazo oui tika sokoza na Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si maniango. Exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te service, ponctualité, respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton nganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon bimba. Yango jibe service et sakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, ino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kocha bilo. Eza pa ya José Baïla. Sibe service. Toka bolaka mbongo katikati. Na esenge na mbongo pia ode. Nga na machine te na gena saleli oyo saline logo te na zimbo na kabona. Jamais. Et l'autre bébé na Vasco yango wana. Et l'autre bébé na Vasco yango. Nous avons un bon endroit à Pindé. Nous sommes bons, nous sommes bons, nous sommes bons. Nous sommes bons. Oh, nous sommes bons, nous sommes bons. Mais bon, on a dit que quoi, il y a quelque charmante à la vie. Donc Julien, charmante na swako. Quelle est l'agence? Bijou ma signe la carte Ghana bi quelle agence? Violet Dinganga Nema Wuli Mouchena Lobaga appelle-moi demain dans les après-midi. Et si so bengue mora ya mbita comme le message abi les gars on a déjà mamou très bien déjà. Il y a eu sur le grandeur. Na moi city. Grandeur. Na moi city. Na na tout ego sa yena zwango. Oh ya solo. Na la biloko esa yena zwambo. Ya ngonde sko parce que mabela mona sko ke. Ekoti loko a moi. Ya mona banki na yake ipo ya beta ngo kuki po ya bimisi. On dit parce que tu as planifié là qui au so veto landa. Ya ko planifier nga eloko te. Qui autant que vieux zala boye zala karme nga mona o memai. Yo ba memi yo na makamunyo so. Nga ba memanga te, nga ba benga nga oza pi ba oya ba owelela nga ba benga nga ite. O mba ya te a planifier nga te nga na vani ba o benga nga.
Allo Nixon ozapi yo za place nini na expliquer bon plein naza na ebité na biso bandona basinga yiloba oza na rocha pintu na lobika yena na rocha pintu bango mo basiminzela ti place nazaki na scène baye na car et puis mutana pelanga bilo tout ya palais et kota ka keto pona bango mo c'est quoi ko kima vie moi qui n'aime c'est quoi ko kima na kima pété okima pété un tema mo ozongi pe Kinshasa na zonga de danseuse bakima na yanga mo bakima nangola donc baye ababike est-ce que tango zaki wana danseuse mo azaka wana Judith azalaka wasa longwe si bango balongwe biso ogendaka ngai Barbine na FBI Barbine na FBI bakimi natikali ngamo na nzele na riti nzele donc na yeba obetela ngali solo te ba danseuse bakimi bon ngaza na bango te nga parcours na nga Vasco yeba kinza na ke mais yo ke pas faire obetelege mwana na na bisaki okya okima mo nenga kimi na butu na nga wana na ye siko tango zonga yibo zongi Kinshasa na mamno so nini ezaki à la base yo longwa jete ta faire nga elo na longwaka erto uti voyage toye na valise na nga na tiaka $1800 oto betaka concert ya liboso mbongo nga na zwaka na tiango la valise na biloko na sombaka na sombela balifan na sombela ba petit donc bana pona mama bana ebele ya ba mama leki batata mwasi na somba biloko na nga na tiango na kati ya valise na kangi kadena na nga mbongo oyo nga na zwaka kuna plus de $6400 na lata yango wana bena na bouja yango ti erto komi koya na zwi biloko na nga na kotisi na oui na sala bena musala nasalaki musala eloko te nga so na bande obino ndima eloko te na biso so na bandi musala okoganga okokima na lembaka te kolanda nga muneno te na lembaka te na lembaka te mpe nazalaki so atelemi boye nga nazalaka me nakomaka ya tikalia na lembaka te tant toye totie biloko tokomi nalata mbongo na nga donc tina ona kota toilette naza nango nasuba naza nango o place akotika ezalaki te okotika ngo azalaki te tokomi awa na nini na Bovan toye totiki ye avant tokoma na Bovan tosala d'ab échange ya nini ya car ya voiture na longoli valise nanga mona moni valise nanga 3 valises na changer ngo na tie na car mususu faire ayebisi chauffeur wana bi il faut que otika ya za olemba ke otike tina ndako menga nezaka fatigue to uti nzela lufu ya ye na avion bito nzela lufu bokoteki lufu bobimi lufu fatigue penza na bana kiti mwa pongi ezwinga pongi ezwinga chauffeur akoti mami lamuka to kende ko na lamuki pe car pe to komiti victoire na kitsa bilo valise ezate bongo valise mo ezate valise ke nga mom na matisi biloko na nga na valise 3 valises bo valise ke à partir wana bato basinga bita benga no Vieux Vasco pe amatisi biloko mususu na nini na voiture peut-être valise non eke okota kuna wato comme na victoire na ye na tuni nzele nga binzele bomoni valise na nga tabite to monite na bando tuna ba musicien to kitena ba ngabite to monite na yo benga Vieux Vasco nga Vieux Vasco valise na nga moko emona na te peut-être koti na biloko no tatuni nga bien otanga secrétaire ya biloko na bino seke bungi poto kengela oyaka na ndako na ye na ndako na koti na petit kokoko na koti na ndako na ye na tali valise na ngeza te na luki valise emonani te po siko valise ka ezali na mbongo na nga na babiloko na nga valise ebungi nga ye mpe ya mwa monene toyozonga ndako bato bayamba ye nga marge ke bato baye koyamba nga na kodécourage te bato ebelebele bayami nga mpe yana na ye na ebolo na nga evandi na luketo okoti na biso tozongi ndako awa tozongi no premier jour deuxième jour troisième jour nayoka suite te babandi barep baobenganga te bayobeta concert mo na 20 mai vie nani vie Blaise abenga nikia CG binanga nikia prince alobi concert ezabola to orange na tune na olata orange ya nini po biloko nanga ebungi bozwilanga nanu donc position bien kutu na omona te bosiko concert na wela kobina parce que bateni nanga na babilo nanga nyonso eya na valise wana mukete Vasco abenginga ote yoko ya to kobina te mukete be maître abenga oniki après abiyaka rep so na ngina kene okuna benga ko yate na Vieux Blaise na oyate wana ko loka boko musaka nanga dona oyate ba beti concert eleki une semaine na banzo déclarer ka valise nanga bilo nanga après 2 semaines valise nanga uta pa Marcaouz eye Marcaouz ba yoko tikela nga valise
tellement na déclaré ki makasi na bike na robina lisu te po kota na ba papa so pas habité bazong c'est nga passeport na nga parce que nga mo na na passeport na nga bazong c'est nga passeport moi na robina lisu te tellement comme il y avait échange de paroles robina lisu te vieux Blaise ya 4 fois ni ki après abina tout na yo okozonga to kozonga te na bise na kozonga te vieux Blaise akei vieux Blaise azongi suni ki après abina tout na okona bise bena ke na kozonga te tina zo soki na kozonga to zo ka te na kozonga te baki bazulanga passeport na nga papa biso nazwi passeport na nga nande na longwa siko nani na valise yaki ndeni yaki ne tasani tango yaki kotikela nga après combien de semaines après 2 semaines après 2 semaines vieux Blaise muta kotikela nga et uti ezaki na ndako nani babi singa ke uti pa marka uti mais bilo nyonso ezali na kati ezate valise avi kadena wana pe yanga te konga na tikela na lukelo jet te lukelo kadena mususu na invité là c'est ça la man invité nga azwaka valise biloko ezate mbongo ezate parce que déclaration to ba uti que lo valise ba tioma ko monter chapeau yango ya Tomi to uti que la ya yo siko ezalaki malobani balobela ke na tango malobani balobela nga na bisi vieux Blaise c'est fongola na nga yango kadeno eza yanga te nga biloko na nga ezaki na kati attaque leader tant yo yoki ke dans ces noms azolela parce que to kata ba accident soko kufa to nga to kufa mais lobela na ngo elota yoka nani munoko eyaki liboso yango ya yoka. Merci beaucoup ayoka ki munoko eyaki liboso na yebi ke to continuer ngo malgré to komi ko pousser na mukie Nixon to meka un peu ko solo la mukie je pense que o yoka ki sango ya passe ya ki biso ya guide digital atika ki biso Frère Gola, ancien président Nayo, Azan éprouvé. Et puis, orchestre Jet Sets, il y a Frère Gola, Oyo, le Biti, le Loye, Baka, Banzembo TP, na orchestre était, Tilelo, Oyebi, Angote, Bakoufé Laki. Et puis, je pense que Oyokaki, ba voice, Oyo, Ebimaki, Yandeko, guide digital. Est-ce que Oyokaki Yango? Bon, Oyokaki Yango, mes condoléances, non, on a Frère Gola. Mes condoléances, la famille Nayo Mobimba. Na orchestre na yeba nanga kombote mais condoléances na orchestre moi oyoka ki yango tango oyoka ki yango impressionné ko oza nini est-ce que ba propos ebimaki na kati o wana na kati nde yo muto zala yi place wana ozola ki yango nde to mona ki yango nde bon esalenga bien te babi omoni munoko yango ka eboma biso munoko yango pe bondisa biso munoko yango ebebisa biso bon na ebite nga to continue na yoka ki yo nde bomoni bo comprendre que bomoni biso la plateau, bomoni biso la plateau, bomoni biso la plateau, c'est sur le plan stratégique pour comprendre le biso ta lelo. Maman par rapport à Guy Gola digital atika biso na yebite na ba voice oyo yokaki ya Guy Gola. Impression ezali par rapport nango. Tu peux commenter na ezali. Bon. Na pesi ki mes condoléances na biso na bandeli sous mes condoléances na famille à Gola Mobimba. Mes condoléances na orchestre Mobimba mais kombo de Kimaka. Donc mes condoléances na ba musicien tout na yemoko. Et bon on a ba voice oyo yokaki on a pona yo zola ki on entend yokaki tant que yo posani membre ya ozala ki muto vanda ki pe na kati ya jet set ya Frère Gola. Bon et ça qui passe et ça na iswinga ko if babi na kati ya famille mutalibo mazana o azanga netina zana aka na valeur na famille. Donc il y a place et ça les gars passer en wana. Tant on passe ça go passe na ndenge nini par rapport au talent ba caméra parce que ça va dans la caméra tant on dit que et ça là qui au passe et ça qui au passe na ndenge nini et ça les gars passe na ndenge ke yo ka kino nini na o ezaki ya Gigola et ça les gars passe na nde tozale na ye na nde na vanda na ye wana nazwa nga ye na problème te azwa nga na problème te marqué comportement na ye comportement oui azali na sale comportement Gigola oui Giaza est un sale comportement mais azaki bien azaki bien mais moko ko finga donc ye pena ko finga ba musicien moko beta donc abeta ku ba musicien pe bambata na kati orchestre ye pe musicien mo beta bongo grand frère na ye Frère Gola azaki ko se comporter ndeni par rapport des autres comme na mate comme rien na maturité ilo est-ce que loko bongo ko komelote parce que bureau ezana eloko na tango esala ma bureau emona na habité wana soki ye bande ko zo ba décision ndeni parce que to ando zanete mais biso ando mona ka ba art o bande ko leka na kati ba art zo leka na kati otala ki émission frère ya Frère Richard de Paul Oligo la salaki na confrère na biso no litambo na talaki yango ndambu na sisa ki yango penza te na ndambu yo talako comprendre ki na talaki parce que alobai ka ke Guy akufi o etikali eza nani o aza na liste do wana ok na kati ya ba voice ya Gigola
voice ebimaki ya bakisi ya kolekisa bato tout et consort côté pe ya propos ligola ezango kende pe ka le père siko mpona yo mpe moto ozalaki na kati ya orchestre yo olobi oyebi akomona ngo te jetete ya ferigola est ce que baréalité ya bapropos ya gigola ndenge azali koloba ke bazaluka balekisa ye alekisi deja bana ya liboso bamakambo ebele na kobela na ye umeli na bamakambo nyonso na kote ya orligola akokondane artiste émissien ferigola nayebi te mpo na yo omonaki yo ndeni bon mama mususu naoka ete mama mususu pena wana naoka ete mais naoka eka mwa mama bebele bele ogi aleki nango ogi abande komona batu azomona batu bazobimela ye azomona nini batu mibale ya famille na ye na mutu moko ya nini ya libanda oui parce que na malade nakutane une fois na bandal parce que to andako kutane trop na bandal bando kutane songa na ye na voiture nanga yepa ye wana to vandi to omela na kutana ne une fois na keti na ye to pesa na ka mbote mais lokaza ape makasi te moi to soleza te mais place na vanda ki na banzo beta ba réalité nenga zalaka bien na nenga zalaka mabe mais Zambe ka lokazi molimo Zambe lokazi azwiyo relation na ndeza ndenge nini na jet set ya ferigola orchestre obi oyeba te parce que matanga yango wana lelo veille mortuel lobby enterrement pona yo nazala na relation te na kati orchestre wana na relation te ndeni na relation te na kati orchestre wana na relation te donc son oya matanga no ya parce que ezaki famille na yaki mais nazala na relation na bango te dans linga na kota na kati ya famille mais et permettait te kina kota na famille ndebo papa le lensa ça la famille to bokabwana ki bokabwana musala mais na ki famille te et puis na tanga matanga te to comme famille te to comme famille te bo relation na faire to comme famille te to za pe na relation na ngezaki pona musala loka pe musala et donc na longwa relation pesate mais son oya pona gi parce que na bano mona na nai mais pona o relation ya orchestre to ni te na relation te na kati orchestre apparemment comme on a ba la biso ndi oza mana oza vraiment un peu moins dessus par rapport ya orchestre jet ya faire rigola ya makasi keto teme ya makasi avaliza pas azokisanga makasi makasi orchestre ni zokisanga pena parce que nazana na musala na nzoto ifena sana musala bakatanga ngolo kwa Thompson nazala na musala fena bimisa maele nyonso parce que na bimisa no maele te na yaka na maele nanga mais na pesa bango ndam so ndam wane tigala ka ifale pa na bombo ifale na bimisa ngo nyonso ya ka professeur te so yo tangisa bando bimisa ndam so ko pesi eta obimisa la bino boye ko pe ba bi pesa makambo ozo makambo yo boye ko pesa makambo na pesa makambo ndenge nini na pia mamneni yo bite loko o mane loko photo bomba kango et après na mutunyo sauté po mutunyo sonde to ta mwana mukaza na mamuna ye ana mamuna ye ya sacré ya tenge loka no bina na orchestre na ifona za ka pu te to na batuti to na bana lobi to kobala lobo kuna ba mambe bele to bando ke na ngo ke no ebeta liswe awa ekomi ko beta bino moko bana ya jet set ya faire gola wa kobimisa papa na bino mabe totali côté ya orligola kuna magasin de totali côté ya gigola totali côté loza dessus makasi babilo bakisi monte que non boko ça la promotion ya mabe par rapport ya ancien patron na bino et puis tanaka siko na minute a robeta concert na stade de Marty le 24 août na habité pour na yo en tout cas nga pena mama musique na yeba ngoli souté na yeba ngoli souté na date na nini ko kutwa na mwani le 24 avril. Oh, kuto na yebite. Bon, si ko tito koma kuna don sege na yebite. Artiste Obeta, ancien patron Obeta le 24 août. Message no yebisa. Ah, Obeta mes condoléances sika na ye. Nenga Obeta concert. Siko no lubani. Po na yebite na yebina nga jour Obeta, te na yebite pona tsa ngo bete. Mais surtout ni nga ke leader wana Obeta no yebise ke leader wana Obeta jour be na okende te mais na yebian. Ya yene ma place na mayeli zalate soka obeta soni na yemite mayeli côté na zalate merci beaucoup na biki to continuer là après yo momoni moi ba réalité to kuta nango par rapport ya respect mission so to yo zoyo en temps réel puis na poser to komi ko koma na suka pe to komi na suka ya émission so ta lelo nini ko ba na ba télévision partout dans le monde bon on a loba kaka eza conseil na fingite hein na lobby ko esenga ki il faut na loba
po bino bozaka ta na lobby loka boya bomonelanga boya na bino te pona fingi na ngai yoti et puis na critiquer pe yote na lobby ka oyo ezalaki ke na loba conseil na opesa bino ba leader ata ezaka leader te famille tangu boza na mutu azobelisa yaya ata boya binemi mais soutien na yo esala e bien ata boya binemi yaya inane 6 mois ya boakisa mutu ya mabe ya mabe mais côté musunga la yokaki ke faire recherche de pour malgré azaki pe na prison kuna na ba réalité musu ezaki mais azaki ko luka ko tinda gi ko landa azaki ko kima yango ya ba relation ezalité so yo na ngote na ko benga pe relation sala mana na place mon bezo permettre te ke na tinda mbo yaki yo na mto azaki ko éviter ko banga nde hote ya na ngai akolia ngai makamna saboye ko zona mbongo yango ke noka na église yo zo condamner kaka ka ginga lela mbongo ya na linga mbongo wa benga ke wazola nzima alinga wazola alinga ngo makasi sikwe bongo eloko bonga boyango te yiso mwa mutu ni aboyambo mutu ana ba biso ke ana kisa liaka batu molinga ka ozwango so mwa mutu ni aboyambo mutu azoluka zwa mbongo po eswanye po na vie na ye po na bien na ye parce que ginda koma ebonga koma na besoin ya lisungi au na besoin lisungi. Merci beaucoup Gia koma na besoin lisungi to lukayo enterrement lobby le 25 avril jour anniversaire nangai mais moi 2-3 personnes batota la biso partout dans le monde et puis to yo lukayo moi mabanga na mbote na bato yo zakana ba na nga la bino belé mais na boaka bino te po baramite mamabe mbote na nga na pesi na journal c'est bien dans les nécessaires yemoko na boaki lisusu Jaouli Naya na tena Jojo Camara donc moi nanga moko Carmen Legrand Alicia Legrand donc famille Masumbuku Mobimba bambote belé donc so na boaki ote kolela te. Merci beaucoup soit boaki kolela te na kolela te na bi otokom na suka na Nixon danseuse na biso automoto auto soane na bi ke to Hollandais na temps réel to me consolera na ye. Merci beaucoup bo s'abonner na chaîne Nabino. Merci beaucoup na bato so partout dans le monde. Merci. Na epa na yo papa nanga moni sanga loboko na yo na epa na yo mo santo yo moni sanga loboko na yo zamba lolo yo azo sale zamba lolo azo sale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kabasangolue azo sale salilanga yeso yeso salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana bamwe. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo ye. Yesu abato. Yoka bosenga nanga sabaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo ye. Na yena bapasi nanga bosabo zambe na yo na yena kosanga nanga bosabo zambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso
bisenga senga nzamba londa nalembi vi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi vi bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. Solution aka ozwa wango kapora murumba zaki na oubliette